papa fungola maboko totika Caroline azaki gentil na mutu nyonso. Très gentil, aswana te, apunda te, eloko te. Nakenda na salon na ye, akosala nga suki ofele, nyonso ofele, akabelo na mbongo ozongi. Très gentil, nyonso kozwa ozwi, okei. Nakolobelo moko Caroline Ikwa azalokola martyr ya monde ya cinéma ya lelo. Inalobi monde ya cinéma te ndenge ezalaka, mais namoni nalobango na monde ya cinéma ya lelo. Pourquoi? Parce que monde ya cinéma ya lelo toyebi yango bien, eza na ba parti pris. Monde ya cinéma ya lelo eza na bongai, eza na bo danger, eza nyonso oyo tozo vivre. Mais soki na kobenga ye martyr eza na sens ya kosangisa. Vous remarquez liwa ya Caroline Ikwa esangisi bandeko ebele. Ça vaut pas la peine, il y a contre la polémique, moi pour aboutir n'a rien. Tamien tout ça la vraie to bongi ça tout ça la kimia pour que lobby tombe dans la situation. Imaginez vous ngalo suma na petit bien té. Ngana na sonia roya awa, so pas to ba yebek na petit bien té. Ata ba moni ba ye ko sa ninya ba yo kana. Alors pour to koma wana té. Ça est mon réellement. Caroline Ikwa, azaki exemple. Caroline Ikwa, azalaki artiste et comédienne moko, asangisaki bandeko na ye na bolingo. En tout cas, encore une fois, je profite de cette occasion et remercie bandeko na ngai. Et te blessa. Pour montrer que langage na ngai, ma façon de parler, réaction na ngai est blessé qui bango. En tout cas, dans cette occasion, je profite de cette occasion de vous dire et de vous demander, sincèrement parlant, pardonnez-nous, pardonnez-moi particulièrement. Moi, je dis bravo à Mike la Duchesse, c'est bien. Et ça a été parce que likambo ko inanga monabino na groupe Sinak. Ya ngonde to benga polémique. Pour likambo ko na groupe Sinak, to moni lelo yo ba donner ou de leçons ba bimi, ba to basengi bolimbisi, ba to bimi ba santu, na lelo bi to changer. Nazongi lisusu na liwa ya Mama Shako Diala pe ya sonam ndenge tosanganaka. Je crois toyebi ndenge le kaka biso tu tozalaka wana na HJ mpona kolela Mama Shako, tolelaka penza makasi na kolakisa bolingo ya mama, kotala valeur ya mama. Lelo lisusu tovivre yango epai ya Caroline Ikwa pour dire que tout est vanité. Voilà, merci beaucoup na bino nyonso bozuli bakwa kolanda biso na moko lelo sur Clé Média Télévision, et bon début de la semaine à tout le monde. Merci aussi à toute la corporation, il y a artistes et comédiens au Bozwami partout au Penza bo Simba Mina Likambo et Komela Kibiso lokola kake na ngambo ya ndeko na biso Caroline Ikwa. To pesi ba condoléances à toute la famille biologique et ainsi que la famille artistique Mobimba na likambo yo isali pasi makasi. Vous allez remarquer que
Tonton Irano était un peu absent dans l'événement, mais je suis là et naye pour l'analyse na bafait oyo sur eleki na matanga to na likambo komelaki ndeko na biso Caroline Ikwa. Merci beaucoup à tous les Abakouk, des pères et des mères, partout Boali, ainsi que bandeko nyonso bosepelaka na émission oyo analyse sur Toye la Rabino Mikolo Iso. Alors, Toye to meko kosala analyse to solola na likambo yango oyo ezopesa pasi kolimisa moke na matalatala ndenge tolobaka toujours pour éclairage à retour ya lumière yango monaka boye tozalaka elongo na matalatala et puis eza médical quoi. Likambo ekwei biso toyebi yango biso nyonso eza likambo ya Caroline Ikwa akende kobota e aboti na ye selon l'explication tolandi na bazwaki yango vraiment na mosisa et abotaki mwana mwasi avant peut-être déjà asala accouchement bane kosala bémorragie ndenge tozwi bainformation et ntango aboti mwana bimi ezalaka na acte moko ezalaka pose bino tu boyebi na bakendaka koassiste na bamaternité na basale d'accouchement bazwaka mwana bapesi mama na tolo nayebaka te ezalaka di ya kwa na bamama babota na bato baza na expérience nango bayebi de pourquoi basalaka bongo. Caroline Ikwa arécupéraki mpe mwana na ye ye moko atie mpe na tolo et par après aye kosala ndenge tolobaka ba hémorragie abana déjà kopressentir yango et selon l'explication ya président Caleb Tokebana que je salue aussi alobi yango alobi mais hémorragie ezosila te ezocontinue boye nakoya koriske kotika bana na ngai pamba et voilà et kofinir na kosalema donc ndeko après avoir kobota nde hémorragie eyaki kosala ye lisusu nde ememi ndeko na liwa. Voilà les précisions na baepenza basimbami penza na éclaircissement te na likambo yango biso mpe tozwi yango na monoko ya baye bazalaki tout près na hôpital ou soit tokoki koloba tout près na bainformation ndenge eyalaki biso kwa esali pasi kobungisa artiste monene lokola Caroline Ikwa ezosala mpenza bainterpellation ya makambo ebele ezosala bainterpellation ya makambo ebele boyebi lelo tolobaka yango théâtre sekabwana kokabwana ya théâtre soki tolobi yango en vrai dire ezaka mpona babakouk na famille libota te ou soit il faut le dire vrai Sila et Belvité kokabwana ya théâtre c'était déjà avant mais ezalaki manifesté boyete ezalaki aleini boyete soki lelo tokoloba bokabwani ya théâtre ezali makasi soit eza remarquable eza dit peut-être ya audience ya bandeko na biso ya basi baza nango lelo s'il faut citer Sila et Belvi nde manifesté penza na miso ya bato ke bato bakabwani mais moi je vais vous confirmer déjà que théâtre ezalaki na bamésotante ya makasi bokabwani mpe ezalaki auparavant il y avait même des gens oyo babandaki koloba likambo oyo etali bana ya lemba bana ya kasavubu tout konso bakabolaka baza na baproducteur na bango c'était déjà les séparations oyo tobandi mpe koloba lelo donc bato babandaki kolanda lisolo ya théâtre depuis kala bavivango na basele baolobaki théâtre ebandaki kosala banzunzinga lemba il faut ozala mwana lemba. C'était rare au monde à bato libana pe baya kokota so ba kokota parce que peut-être oza influent mais ba ko benga yo si peut-être oza voulu na ba fanatique mais ezalaki déjà na minoko bato kolobaki théâtre eza séparé lembe kaboli bato il y a beaucoup de producteurs là-bas il y a des choses comme ça au tout vivant yango les années je dirais même 2015 14 13 comme ça bato bayebi masolo ya théâtre na mozindo bakolobaki non tonton Irano a raison il y avait aussi des séparations comme ça mais tellement que YouTube ezalaki te tellement qu'il y avait pas beaucoup des émissions tobandaki kosante yango te ezalaki kolobama kaka na milieu artistique et voilà alors
Caroline Ikwa est partie, ça fait mal, mère d'une famille, Oyo, Atiki Bananae, au nombre de 4, et ça n'est pas si. Et je crois, j'ai aussi reçu des vidéos, Oyo, Eko Zalawana, sillonné pour tout le monde à Bana, Nengazaeko fêté na bango ensemble en 2025, na jour à Noël, Azo Sakana Bananae, tout comme ça. Il y a beaucoup de vidéos qui ont sillonné dans les réseaux sociaux parce que tellement Zaki Moto ya bateau, Azaki Pekosa la vente en ligne, elle était toutefois en mouvement dans le monde de YouTube et aussi que TikTok. Il y a un monde le lot boye liwa ndeko et permettre Moutounio soit dans la vidéo photo. Il y a Caroline Ikwa. Alors, tonton Irano aussi, il faut faire des analyses aujourd'hui parce que je serai en cheval. Hein. Après, ici, Nazo Kende Penza, pour ça la paix émission. Parce que je ne peux pas me laisser comme ça dans les solos Oyo. Et puis, silence à la totale au niveau de la chaîne. Et puis, nazo beta seti na web se bande gomo kwa wake. Caroline kwa azalaki artiste et comédienne moko s'il faut dire vrai, pas conflictuel. Azalaki na couleur moko te. Po lelo e koma na ngobongo ya soki ndeko tiki biso bazuli kambo. Tokomo lo ba mi bola mukaka. Hein? Ngala koloba o ngala yebi en tout cas soki kotanga ya mabe ya Caroline nzamba azomona nga likolo natikali komona mabe ya Caroline te natikali ko constater mabe ya Caroline te même na niveau artistique ou soit na vie privée na ye koyoka ya mabe na ndeko en tout cas ndenge tolobaka na lopoto que son homme repose à paix Ikwa en tout cas bravo l'artiste o tikeli biso eloko moko lelo oyo peut-être ndeko moko kozala choqué akozala dérangé na oyo na koloba mais moi je te demanderai ya kozala vraiment vrai ya kolongola nanu parti pris ya kolongola mes attentes tout qu'on sort ça sert à rien pourquoi parce que biso nyonso na se ya moi oyo nous sommes des passagers dans cette terre donc il faut toyebaka air moko que nous sommes ça les foot à Maranase et puis ça donne quoi? Ça sert à rien, tous en a conflit, tous en a problème, comme tu tiens à niveau moko peut-être oye ba pété ndenge ya yo pe koyela yo donc zangi singa pe mingi ya koloba na kolobelo moko Caroline Ikwa aza lokola martyr ya monde ya cinéma ya lelo inalobi monde ya cinéma te ndenge ezalaka mais namoni naloba ngo na monde ya cinéma ya lelo pourquoi parce que monde ya cinéma ya lelo toyebi yango bien eza na baparti pris monde ya cinéma ya lelo eza na bongai eza na bodanger eza nyonso oyo tozovivre mais soki na kobenga ye martyr eza na sens ya kosangisa boremarke liwa ya Caroline Ikwa esangisi bandeko ebele s'il faut le dire vrai esangisi biso nyonso oyo lelo oyo tosalaka fierté ya cinéma oyo todefendaka cinéma mais na liwa ya Caroline nous avons vu couche tout ya baptiste comédien tomoni monde nyonso oyo ya batu balongoli parti pris batu balongoli mes attentes batu basangani na kolela en tout cas esali pasi makasi bandeko na ngai nazongi lisusu na liwa ya mama Shako Diala pe ya sonam ndenge tosanganaka je crois toyebi ndenge lekaka biso tu tozalaka wana na HJ mpona kolela mama Shako tolelaka penza makasi na kolakisa bolingo ya mama kotala valeur ya mama lelo lisusu tovivre yango epai ya Caroline Ikwa pour dire que tout est vanité donc eza nango vanité de vanité Caroline Ikwa azalaki exemple Caroline Ikwa azalaki artiste et comédienne moko asangisaki bandeko na ye na bolingo naoka mabe makasi naotala bana 4 bana wana na kozwa soin na bango lokwa mama na bango ye moko donc basi ya pasi
tobongisa mitema tande baliwa ezoyela biso tobongisa mitema atoza na combien de mituka atotonga ba parce que bolandi témoignage ya maman na biso Gabriel pour kotalisa biso ke non nazali kozwa temps na ngai kokeli même na salon na ye akofaire ngai apesi nga transport na ngai ya mettre ngai à l'aise pour dire que respect considération oyo Caroline azalaki nango envers bandeko na ye abandi kotala leki te yaya te et génération te en tout cas epesa ndeko nyonso oyo azosala mosala oyo conseil peut interpeller ndeko nyonso. Donc merci à tout le monde bozolanda biso et je crois il y a des images oyo tozwaki parce que hier j'étais là tozwaki pe quelques images pour faire sillonner en lelo na émission et ça l'a bien et ndenge na lobaki et bientôt là nazokene pe ba rendez-vous musu na sala ngo ya émission. Je crois nous avons beaucoup de programmes aujourd'hui pour sepelisa bino bolanda biso na Clé Média. S'il faut souligner pour na intervention na ngana analyse lelo ezali tozala moko tozala na bolingo yango ya solo ngai na bana koloba ngo chaque fois que toyaka pona ko défendre kaka ba valeur to défendre kaka ba valeur et non peut-être to bano luka ko défendre ba o eza inutile soki to bibengaka ba baku soki to bibengaka n'importe qui ezaka di ya ba valeur ya misala to salaka soki si la zora trophée te si la betaka ba spectacle te tokoki koya boye te po tovanda to parler sur si la toyaka ko parler sur si la toyaka ko parler sur ba œuvre SB di peut-être ya musala na ye. Alors on a bandeko o peut-être bazo dérouté ou tokoloba terme nini dérouté ou soit délocaliser ou soit nakoloba nini dévier voilà dévier message ou soit kobunga objectivité tozaka nango boyebaka ke bobebisa makasi bozobebisa makasi parce que tozoyeba te nini tokoloba lobi po lelo tozokende pe boye tokufi. Alors toloba makambo eza na nzela po lobi ozala na problème na ndeko te po lobi po tuka motema na ndeko moko x ou y te luka ozala bien na moto nyonso po ezala pe bien esika na yo po kozwa likambo un jour. Donc voilà eloko na koya koloba na likambo oyo soki ndeko moko akutinga na nzela ayeba ete na koloba Caroline akufi en tant que martyr na koloba na monde ya théâtre ya lelo oyo eza séparé oyo eza divisé na ba haine na ba dispute na ba injure tout consort. Alors voici quelqu'un oyo aza comme exemple tolobi exemple na ndenge ya liwa na ete mais tolobi exemple na ndenge ya bizaleli na comportement na oyo alagisaki bandeko na ye oyo lelo moto nyonso akolela na pasi kobungisa moto ya bongo et non kobungisa moto peut-être azali kodéranger mitema ya bato to tuka te to piqué te parce que eza l'importance te. Et voilà tolandi vidéo ya Mike la Duchesse oyo asengi pe alobi moto moko oyo ayebi ke na tika na likambo na ye to na tuka ye motema na zokisa ye na finga ye alimbisanga. Ça fait du bien. Moi j'ai aimé soki ndeko kosepela nango te nayebi te motema nini oza nango mais en tant que fils de Dieu moi je dis bravo à Mike la Duchesse c'est bien ezala te parce que likambo ekoyi na ngambo na bino na groupe Sinac yango nde tobenga polémique po likambo ekoyi na groupe Sinac tomoni lelo oyo badene de leso babimi bato basengi bolimbisi bato babimi basantu na lelo bi to changer. Mike la Duchesse olobi très bien que oyo nyonso ayebi ke na tuka ye na ye na kota makambo na ye na finga ye to sala nini alimbisanga. Oui, nous sommes une famille na kati ya famille matata ezangaka te na kati ya bato basangani baproblème ezangaka te mais ezala nde te parce que tozwi likambo na ngambo na ndako na biso nde na ye kopresente baeskise na ye kosenga bolimbisi lobi ntongo ekoya na ndako ya bavoisin obandi komanifeste bacomportement mosusu
de même na ndeko no obozaka na ye nayebi te soki ye mpa kolanda linie na yo mais du moins oyo toyoki epai na yo esali malamu elakisi geste moko ya générosité ya koloba ete olongoli salite na nzoto na yo otikali peto. Merci beaucoup à tout le monde qui m'ont suivi sur Clé Média Télévision, likez, partagez, aimez. Moi, j'aime comme ça. Nalingi vraiment que bato bazonga na théâtre tozaki ya kosangana ya bolingo et non ya ba haine oyo ekofuta eloko te. Liwe ezotanga mokolo te, liwe ezo avertir moto te ke nakoya na ndako na yo tozolala tozokufa tozolala tozoya na problème tozolala tozomona oyo tozomona. Alors ça sert à rien de créer des problèmes. Tout le monde est choqué na liwe ya Caroline quoi. Je crois même ndenge tolobaka théâtre ça séparé bakana biso nyonso toza na silence pour koloba ke tozwi pasi na mitema. Nous sommes choqués. J'ai vu tout le monde Falo Dibitodi, j'ai vu Malika Mania, j'ai vu Dekare Bachia, j'ai vu beaucoup de gens Baleli Makasi na morgue Otobengi Yamabanga na Yolo. Donc pour dire que Caroline quoi Akabola quitté. Et moi j'ai des témoignages, s'il faut témoigner. Dernièrement en 2024, tout ça qui na télé de formation Morona Caroline quoi ensemble na Mindele Moroboy. Tonton Irano, il était là, comme à Bakouk. J'étais là comme à Bakouk. 2024, ça fait déjà 2 ans, hein? Voilà. Tout ça qui est dans Mindele Moroboy, Awa, Nalimete. Nous avons tourné des films avec les Blancs. Nous avons tourné des films professionnels sur le Canal Plus. Tonton Irano, il était là comme réalisateur aussi, second. Donc, grâce à Caroline, quoi, à Benga Tonton Irano, Osaka simple, Osaka garçon moko bien, et puis par rapport à Moussala Nayo Yebaka, je préfère mieux Nabenga yo, parce que casting on est au salima, et vous senga pe ba Congolais bazala, loko bino boza parmi bato pe boyebi pe moi ba comédien o boyebi nga na koza pe na connaissance na bango te, na besoin na yo Tonton Irano to travailler ensemble. C'était en 2024. En 2024, on a 12e limité. Immeuble moko zawana ba pesa bisongo pe comme to ba offrir ki bisongo pour tout ça ba publicité tout comme ça. Donc on était bien payé chaque réunion to ça qui non donc aux idées. Donc ça fait mal en tout cas bandeko. Maïb Sabino Pikambo ezui Caroline ezui Tonton Irano ezui Corporation Baptiste et Comédien, je suis vraiment choqué et ça dit peut-être il y a contre tes au Salema, il y a une implication dans l'haïti na marambo. Sinon, moto liboso bolinga bomona kuna ndenge na sala ka boyebi tant likambo ya na monde Baptiste, moto liboso tele marizaka Tonton Irano, mais heureusement j'étais pas là. Donc voilà quoi. Merci beaucoup à maman Zozona End, maman Elimbizi, hymne national et je signale aussi toujours les 21 et les 20 et 21, nous serons en deuil. Ndenge tolobaki na oetali mama kitoko Justine abungisaki petit-fils na ye na kombo ya Gladi Gakodi Gakodi na mboka wana ya États-Unis précisément na Miami. Donc les 20 les 21 enterrement et ça les mazali pe moko ya Babakouk tozolela toujours ndenge tolobaki. Et merci aussi à tout le monde au bazo consommer SB, bon continuer toujours à consommer SB. Voilà les messages. Matanga ya Caroline les sans frontières, tout le monde seront là sans problème, sans polémique. Merci, tout le monde dit prochainement na numéro Moussous. Bye bye.
il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.